notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Merci Nabalandia Info 16. Bomoni biso tokomi déjà na ngaliema ndenge topesaki bino promesse que tokosala reportage ya matanga ya Eveline pe ya Dadi Dikambala. Chose bizarre que matanga mibale ya bato yo pe bana kombo na Kinshasa awa mais ebimi mokolo moko donc ezobima na mokolo moko donc on a kasabo mona mituko ezokote ezobima ba misusu baye pona Dadi Dikambala ba misusu baye pona Eveline Lopez mama Lopango. Tokomeka kotambola malembe tosala ba interview na ba fani ya Badadi, ba fani ya ba Eveline, ba fani ya batu nyonso o basepelaki na misala o bandeko na biso basalaki na mboka oyo Congo. Donc bolanda biso malembe. Organisation ya matanga yo famille bokomi kotelema bokomi kotala beaucoup plus mbongo. Donc famille ya Dadi Dikambala nde mutu elingi ebimisa matanga ya Dadi Dikambala lokola edei moko boya mwana 5 ans mwana 2 ans. Mais selon le programme, ça mec il fallait m'attendre il y a Dadi bima vendredi et bon bimi jeudi ndenge. Non, on a déjà écouté ça loko ils en ont gravité puisque ça programme par rapport à l'espace où il y a les artistes ndenge zalaki et ça li que changement ça la ma pas ba konzi. Donc c'est tout à fait normal ndenge changer et comme les deux en ont gravité. Est-ce que pour perturber bande comme juste balinga ki ba kabula ma on a bino par rapport on est changé ba jour. Te perturber te net biso to ebi que Eveline pe azobima lelo to yebara ndenge ni tamoko to rozala pa Eveline tani ni to rozala pa ya Didi Kambala puisque Eveline pe azalaki o ya biso donc c'est ça. Un mot pour la famille Eveline par rapport à la disparition bah peut-être moi la bango pe na bande de nous ba journaliste. Donc ba condoléances à la famille Eveline Mobimba et puis na bande kotu on balingaki vraiment Eveline. Donc nzambe azala na bino nzambe nde muto apesaki Eveline lelo yi muto récupérer Eveline donc nzamba zolo. Bonjour pasteur Ezaï Tang. Bonjour ngala bien ko 16 mm et mena bien ko 32 c'est-à-dire na multiplier ngo fois 2 na sepeli ndenge autant nga micro toye ko bimisa nzoto ya Dadi Dikambala oya tiki biso artiste munene a sepeli sabato belé depuis plusieurs années lelo atiki biso tozomisa nzoto ni na clinique Ngaliema et puis coïncider que les mêmes jours où tozobimisa nzoto ya Dadi Dikambala artiste comédien mboka na biso ezosala pe que tozobimisa nzoto ya Kama Lopez Eveline ou eza journaliste ya mboka na biso chroniqueuse ya ba émission ya musique na CBS chaîne mboka na biso et coïncider salami coïncidence salami même jour même morgue ndesika passe za biso tozo baté tolela de koto tolela Dadi Dikambala koto tozolela Kama Lopez dans quelques heures temps ba komimisa ba corps vous allez voir comment ba journaliste que nous sommes automesana ka poser ba question ba polémique mais lelo penda ko mona ba journaliste na basi na mibali tolela biso ba toza na ba chroniqueur toza ba chroniqueur ya ba artiste comédien tolela po atana ko yamba ka ba mais ko yamba motolo la Dadi Dikambala et ko zalate po azalaki unique à son genre mais olobiango bien morgue moko jour moko bobimisa bakor mibale ya bato oyo bayebani. Est-ce que quelque part bomonite que bino moko boza organisé te eza désordre parce que bato bibale bayebani makasi boye ko sala ke moko bobimisi lelo moko bobimisi ata semaine ozoyano. Bon, les allez quand bopenda désordre te au moniteur tout ça la programme et en connivence na décision ya famille na famille Dadi Dikambala azalaki na famille na ye
Kamon Lopez pas na famille naïe. Et puis à part ça, il est arrivé que place où tu exposé une autre Dadi di Kambala dans le stade des Martyrs. Tu bimisi jeudi to kunda vendredi. Ici, en principe tu sais qui tu ça vendredi pour ba kunda samedi. Mais ça quoi arrivé que samedi stade des Martyrs a occupé. Les mêmes vendredi tant to kende ko ti kanzo tant de ko Dadi na cimetière nécropole. Et ça peut être comme si on a exposé wana. Il y a un sali que coïncidence on est salam. Mais pour nous bandeau Kamon Lopez, bango balugé ba décalé. Et arrivé que côté stade des Martyrs pour perturbation mo salami, il y a un sali coïncidence salami. Biso to oti na stade des Martyrs na minute to solano. Podium ezana no bien installé té. To landeli na se to landi ba lobby que famille naie il faut effuta $1200 pour installer podium. Donc dès to lo baboye ba ko bimisa Dadi di Kambala ce qui famille effuti $1200 té podium ekozala nango installé té. Au monité que nyo saison qui n'est qu'un désordre. Oui, to za na clinique angale mais information c'est comme les biso. To sepeli nango té. Ezambongo tende zangi famille oh il s'engage pas pesa $1200 bah quoi bisa biso deke bazana $1200 té bah assistance yaki et pas il y a départ et d'autres hein il y a qui vraiment alors zami $200 té ceux qui za bongo famille bah bimisa $200 Dadi di Kambala allez là na honneur bah konti bah sungi biso et famille pe esunga pour que artiste azalaki abotami na famille mais akoma ki artiste abati nyonso il faut aller là na niveau na ye na selon grandeur na ye to lela ki pululu to leli mindondo car esika toujours exposer nzoto ya Dadi di Kambala ba mona ki ndenge ba condition ezalaki et Dadi di Kambala to lobite ka leki bango mais azo mérité aller la manaba honneur kalaka tout qui tomina donc même imoso tango azaki vivant avene ko linga propriété avene ko linga ordre organisation makambo ezala bien talaka mutane ko bamingi bilenge donc avene ko linga makambo ezala bien ceux qui ndenge mutakufi sok balamukaka na sa ko lamuka tomboka la famille donc famille ba bongisa pinda bazo ba disposition aza mutu munene. Merci pasteur Esaïtan. Bondo benda to genda ka fifiu papa to mama to kutana na dogo ndenge peki Simbo bi jamwana maiki ni
C'est ça. Oui. C'est bon. D'accord. D'accord. Bon, la chance. Oui, soit derrière, je suis derrière. Ok. Non, je crois pas. Méline, comment? Alors, pas moi. Fongolasa on y a tout pas la zone. Car après tout l'homme meurt. C'est une disparition qui est mystérieuse, donc ça arrive à tout le monde. C'est pas étonnant. C'est un mystère qui est insondable. Pourquoi est ça un mystère insondable?
ezalaka pembeni. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date,